Zati. Nalobi na bongo so eze bébé pour soi pamba. Nalobi na yo. Oui oui. Nalobi no te bongo na biso. Olobaki am. Olobaki am. Tant pas qu'il va prophète sur ba yebisi ya mon papa pasalanza. Kaza l'esprit de moment avant comme na mobolo montanga na ito yambani. Na iso bongo si ya dadia Zati wo eze bébé. Pasteur te mutu mususu te biso mibale na iso bongo na yambi ebembe ya dadia Zati. Obandai ko regretter makasi. La bibo eza ba formalité ya dadia Zati ko ebembe bongo ba ko sa biso biso ta priser ebembe ya dadia Zati na lobi ya ko na yoka biso mibale. Mais bato misusu bamona pe loboko ya wale sango bato ebele badutaki badutaka na ye parce que vu la réputation ndenge ba réputation ba pasteur ye ko beba mikolo ya pe banda mwa kala pasteur boye Jésus mais bandima ete bongo yende bakoya kondima l'autre fois tango tukutana kini na frère Dadi na kati église ayambi Dadi abi bongosi na yambi mutute oeze pave oui eza ba formalité na yambi ya Dadi te. Donc, ça veut dire oui. Trop chers amis internautes de www.cleboa.com, amis fidèles de cette émission, mais un entretien. Et comprenez, on est un peu en plein deuil. On vient de perdre un artiste très talentueux au nom de Dadi Di Kambala, Suzuki Tomina, tapis rouge. Invité quoi, donc tous les là, tous les longo, na bateau, nyos babungisi, bandeko na bango, pas seulement les artistes comédiens, masla na bateau nyos, oyo babungisi ba être cher, vu que monde ya comédie et zo bungisaka toujours, hein, tous les la mingi et qu'on s'appelle comme moi à tango moquet et là c'était déjà depuis hier que notre grand frère au nom de Dadi Di Kambala qui a rendu l'âme à l'Éternel parce que abeli moi mingi a souffrir mais makambo bi moi ebele bato ba koloba sûrement il y a Dadi Di Kambala parce qu'il y a pas longtemps à tout kolela Chico Pululu et mbala moko danku il y a Dadi autikoti kabiso tozawana na Bongos artiste comédien aussi qui évolue dans le groupe Simba Boyebiye a déjà habitué à Megan entretien à Cleboa. Le jour tozarana Bongos ezalaka prévu to kendepe na Bongos na Dadi Di Kambala na église et moi contre tes salamaki par rapport na toyene to solo la toyeba c'était quoi en fait le ronine de ronja qui est pour les loyo atika biso Bongos bonjour maman Priscilla mes condoléances. Merci. Bato ba Holanda yo balingi vraiment bayeba affinité na ona Dadi ezaki no ndenge nini parce que tu capso depuis lobi oyo mboka mokili mobimbe ba kolela Dadi ba inconsolable pona Suzuki Tomina tiki biso. Ça passe. Ça vraiment passe. Nzamba sala biso grâce. Atelemisa no virisi wana ya liwa na monde ya ba comédien. Nazaki na frère nanga Dadi ba jour oyo ute koleka dernier jour tozaki ne tokendeki prière à mercredi toke prière na ya ko joyer a boya te abisinga Bongos na lali na lotio ozo pela moto oye kozanga toke prière et puis ça allait bien oye kozanga jour on tozalaki ensemble na bandeko Gabriel na ba Suzy puis mercredi toko kene prière après que ta prière na prière ici na kotisi pa papa évangéliste Claude Kabundwale ça abondeli pona et puis abonga na papa basolo na papa bondeli pona ye atuninga za na mwasi na bana nga biwi kana mwasi na bana abi faut basi mwasi na ina bana na ye baya balekana contrôle genre délivrance prière oui na katia prière na ba vérifier
bon yaza pasteur OK amosala ya nzambe oyo amonaki ayebi te mais asengaki quand même ke ndeko aya mais après wana ndeko azwa bolembu ya koya nabenga telefone éteint nabenga boye ngai mpe naye kozwa bolembu nabenga mwasi na ye parce que tosoranga na mwasi na nga lobi omoni nde tokendaka délivrance. OK il faut oyaka na mobali na yo na bana bosakrifie jour moko lokola papa azobela biso nyonso tosambela jour na bandaki toyaki kotala ye biso tozosambela bana bakotikoti na bandako batiki bino batiki biso na salon ok prière ezalaka en famille. OK et vraiment nazalaki dérangé na motema nanga mais lelo téléphone natikaki yango na charge kaka na bacourant na biso yango lobi nazali vraiment fatigué nazo apprendre na ofungola téléphone nafungola nini nakuti malelo na malelo bato bazoyela o dadi surtout moto moko alobi nanga lobi o dadi akufi na biboni bablagi nga nayebi na nzambe na nga aza bozalaki assuré que non akobika makambo tout ça mais nazalaki na mwa bainquiétude parce que esali ata longtemps une semaine doloba ba 10 jours nazobenga telefone na ye éteint nakobenga mwasi na ye aza na numéro na nga mama Zizelle bolembu nini elataki yo nayebi koza motu osambelaka kesa so osambelaka wapi mais ntango bazokenda mobali no na place ya prière fallait ozala accompagner parce que prière ya bamama ebombaka mais en tout cas faiblesse wana Aux vouloir y être mozoloba ou déranger vu qu'on perdre mutu boye na bana oyo tikali na bango o mesana kina mobali na yo na souhaiter mes condoléances courage nzamba zali nzamba za papa akufi mais vie ezo continuer mais botika la makasi. Alors bon au lobby était que au moins qu'il dégonayo souffrant maladie azalaki vraiment abattu et aux yeux courage wana ya komemaye na prière parce que toyo ba rabatu ba barabata théâtre ça ba système tout ça comme même pas xy mais aux yeux courage wana komemaye pas évangéliste Kabundi wale ça et là on est dans tout kakio eloko aliboso eza bolingo. OK dadi aza bisengo na bisengo soko vaina dadi likambala ukoseka kana koseka azaki gentil jeune frère de papa de frère nangai azaki gentil asekisaka batu na mona sika silikati et puis tant na oké na maladie nazaki affecté hôpital ezali hôpital peu spirituel ezali très bien ndé na linga quand même ndé kwa zala bien azong sa santé ndenge tozaka na bisengo tango to tournaka tozaka ensemble spectacle nga na memandeko na prière que ce soit bazo landele na hôpital bazolandela ye mpe na baprière nzambe asunga bon lokola malade yango eumelaki to ezalika malade c'est 8 ans parce que avant na malade wana ebima avant malade wana ebima mbongo ebimaki examen moko bande kolela basunga ye examen moko $350. OK $3000 ebimaki mama ya bato Olive musala na ye kosunga biso abimisaki mbongo mpona kolandela dadine na ba traitement na yoana. OK maladie bokende boye monana te bokende boye mais tant mama Zizelle na ba se concentrer na ba prière nde maladie ekomona ba yo découvrir que non na cancer na poumon mais ye moko na ebité ba ekokai koyebisa ete ingeza choc nene vu que cancer mais il y a des gens on va spéculer azaki gentil ayambi biso toye pa na ye azo yamba biso gentiment mais bongo dernier jour to yamba ayamba ki biso pa na ezaki mardi et puis dernier jour ngane to suka ki ezaki mercredi parce que mardi na yaki na ndako to sali prière na bande kwa basi to sali vraiment prière à kafuka pasteur Bongos et puis to sisi mercredi to kilt
tosisi prière na kotisi évangéliste abondeli mpo na ye ayebisi nga alobi yebisa ye aya na mwasi na bana baya na délivrance. Mais pourquoi pas évangéliste ngaka interné ka na église te atike vu que kawana façon pe nga koma ke bi non dadi fatika la wa poto la ndene ba séance ya chambre haute nzambe eza ba directive nzambe tanga lobaki boya na mwasi na bana ezalaki prévu que baye pe na mwasi na bana ye aza mutu ozolanda. Là, on peut dire maladie à Dadi et Zali na famille. Nzambe moka yebi parce que ils ont un problème moko spirituel. Dadi a un problème na batoutin. Dadi a un problème. Ma famille na biso. Bon lelo j'espère que l'autre fois tous aki non émission na no saki bandeko yo bayeba ke dadi aza maladi. OK. Bobonde la pona ye numéro na nga yango wana oya koza na mwa bosunga ye. Mais lelo nzamba sali ke azala esute Alors bon, il y a des spéculations, il y a des gens qui en parlent, bazolo sûrement pour na bino ba comédien, boza un peu na bolingo penza te bolingo na zaka so caméra yé to yé wana bolaxi ke bolinga na ramena nenga mwaka boye bolingo ezati lelo dadia ke mais il y a déjà batmende koloba déjà zo interpeller ka bino déjà il y aura de morts, il y a batwa kotika biso et bino mo bondo zo ndeni ngai ba artiste belé oyo pasteur de la foi ça qui est loko moko nini moko abeng saki ba comédie ouais pasteur et puis mingi ba kende kité ba boyaki ba musu ba kende kité ba duta ki toujours Zamba tali c'est un serviteur de Dieu pasteur de la foi nzamba to zo épée aloba ki ango côté na ngai ba message yaki avant Pululu akufa ba message yaki faut ba comédien ba se repentir faut ba comédien ba e banzambe oeza temps ya ko e banzambe très bien oeza temps après vie oyo toza na vie éternelle ba comédien ba zo conscience ba tika ko blesser mitema ya public très bien na ko kufa baya ba se repentir président Masumu benga ba comédien au rassembler bango oyebisi bango ngai na kozwa engagement côté nanga oya nga engagement liboso ya nzambe alola mona tokoya na basali ya nzambe. Mais pasteur de la foi benga bino bozara un peu teti bino bokoma trop star pasteur de la foi bokoma bambongo pasteur de la foi koleka ba pasteur rebele ba koleka ba bondela ba comédien ba se repentir. Mais bongo stoke no malembe yo lobi pasteur de la foi abengaki boyaki te ba misusu ba kenda misusu ba boyaki soko lo senga na président Masumu de Brende abenga lisusu boya bosana na kotosa ye. Le problème est ali eza association eza président ya ba comédien ya association a sali appel na ba comédien a lancer message bopende na baninga mususu tolembi kokufela totelemisa tozwa na décision toboya oyo baza na nzambe te oyo bayebi ke baluka nzambe mosusu c'est le moment ba se repentir toza na besoin na bino artiste kokufa eza vraiment ko blesser mitema bato ebele oyo bamesani komona surtout na poto ebele bakolela dadi ngai bamaréchare amo na mama Bobi na selili akele bazolela afima yambo pe akoka te pa koya bakini bakala te bazolela poto eningani dadi likambala akufi nga nazoloba mpona na motema ya moto oyo nayebi nzambe naokoka te parce que na mesanaki na ye esanga bien et puis moi c'est faiblesse ekotaki yo na 10 jours wana omonanaki te po mema ete nayebi nga penda faiblesse ekotaki parce que soki sata nazoluka mutu kaka bato batelemaka le devant mpona koyede mutu oyebeka ntiaka bainterkala bango mpo ke babonana te nazwi atie nga na koto atie madame na ye madame na ye na distraire bana mpe bakoti na distraction prière eza bokoti na bachambre to papa oinstruyaki prière te na kati ya ndako eza mpe leka na yo bongo na famille ozala mpe tonso wana bana maman tout ça là po ani te ngai chaque 0 heure nde nasalaka prière ata bademi boyoka
ndere wana nde tobundaka te ndere wana nde tobundaka tosangani ndako nga navandaka bana bamama bayaya oyo nyonso tu donc naoloba partout nga nakozala soki nalekisaki butu moko boye pa moto loba accepte jésus oyo nga nandemela soki te nga moko nakoprie na ndenge na nga. Pasteur de la foi alobaki batebele bakoloba ba prophétie ekobima ba prophétie vraiment bimi besoin ndimaka te bo croire ngai nazo confirmer bango très bien que ba prophétie eza en vrai réel ezobima pe ezali tourne à tout en fait bato bazobenga nga na poto bayebisi nga balobi bongosi tala yo oza lokola avocat bacomédien na lokolo okoma na yo évangéliste mona walesa mema baninga bali non eza likambo ya mema te mutu na mutu abibe loko continue distraction mingi kingakati obokenza misunya kolia distraction bokoti nango makasi parce que tozaki ba message ebele ya de gens qui nous ont appelé ba komi ba message et tout et ba comédien ba komi na distraction ba komi kaka okebo photo comédien alingaka apparaître et tout bazo bossa na yeme banalité wana eza banalité très bien wana eza banalité tolo ba makambo eza important comment distraction ni mutu azoloba wana ye azosala distraction ya maloba na ye oyo azolobaka wana oyo azobenga yo wana aza ye nde bazobenga wana baa badistraction mpo mutu aza civilisé oyo aza na manière oyo aza na bonzambe akoloba te ke biso tosala distraction mpo tokendeki kingakati eza nini kamiso ya pas longtemps okundi polulu mbala moko minga mishea mosusu akei liwa eza mpona bato nyonso soki oke na morgue bazokotisa jamais 10 comédien na morgue par jour balobi etikali 10 te nabi soki okei na mama ye mwawa okei ndenge bato baokufa eza liste oyo baokotisa na morgue ezaka bacomédien te liwa eza partout lokola toza koni yango nde bozolobela mais bobeta mabaku te toza baartiste na bino bosutenaka biso na maloba po tosalaka bino bien tolongolaka bino bastress que ce soit na Kinshasa, que ce soit partout, bo reconnaître mosala na biso, bo sambelaka mpo na biso, bo kabelaka mpe biso, bo soutenaka biso, bo fingaka te parce que toza loko akisi ya mitema na bino. Très bien. Alors bongo si virus nini o ikuti lelo na kata mondi ya théâtre parce que to ba misu bazo pela, ba misu bazo limwa, ba misu ba olala pour dire bon tant miko lala ezake ba kei donc kufi olongwe misu sa remplacer. Virus ngeza nini o ezo ya ko choquer manque de koyeba nzambe. L'amour, amour, eza okolo bateke na lingaka nzambe sans que omona ka pe nzambe angote. Mais que la monde linga jamais do mona omoni na lingaka nzambe Jésus mais muninga na yo o nzamba sali olilo linga ete. Yo lingi nzambe wapi. C'est le moment où le comédien yo soit conscience. Maman, moi na CCA lo biwana. Maman, moi na papa tous à conscience. Il y a des comédiens bamsu basambelaka. Il y a peu bamsu basambelaka te bana on a katia bo jeunesse. Oh oui, il y a qui cité mais bo jeune bolenge. Bazana katia bolenge, il y a ba nini tout ça parce que délire biso tango tozalaki ba télévision pezaki belete. Biso un groupe Simba. Na bandi depuis na 98. Très bien. Si lelo naza bongos, ceux qui n'apparaître bo sepedi, ceux qui nazate bo tuna obunga. Nazaka mutute na bunga na yo tambo anzira ma hote na bunga te ezo ça que je na monani te ce qui peut apparaître bo sepeli mais na moment oyo eza que bande ko na bino ba comédien bazokufa bo sambela kapona bango ba pasteur tant que bo sambela kapona bino bo sambela te bino bo lingita lo sambote yango nazo senga na bango te bazo ande conscience eza pas si vraiment to mesani rôle ba ebi que soki batie Suzina na Dadi di Kambala so batie Léa na Dadi di Kambala surtout Sila soki batie Sila na Dadi di Kambala donc bato bayeba o mutu ao ciblé atina tie asimbaka na fibre je yena na Gabriel yena omoni ke na Zena vous avez ebeli en tout cas eza pasi ba frère na ba sœur boza na conscience to mesana liwate ba bokolaka mabete toyeba na nzambe apare awa tozana vimu totika pe matadi kibalo tokina na basapo ambo
Oh, bon éviter ça semble. Nga na yebite po na zanga na matadi kibala o yanga ezaka Jésus Christ. Na lumina bon marcha. Nga ika na centre de réveil na Bokango et pas évangéliste Claude Kabunduel nga wana kaka mercredi na zana prière, mardi soki nzamba sungi na lundi na liete. Mardi na que délivrance parce que délivrance c'est aussi là qu'ajoute au coup. Mais bongo si on dit ma pasteur kabundi batumso bon na psebe bongo so beta tolo na kabundi donc on est kabundi moi monta ba système mais yo croire na personne zakati ya kabundi. Oui, Jésus Christ. Ouais. Jésus Christ azakati na munene koleka ba distraction ba oloba parce que moto azana nzambe ou bien oza visionnaire moto nyonso na mokili ona sa moy azana capacité spirituelle et so mususu keze ko se e mona na te ya par rapport ya masumu ba maladie e ya kana masumu ozoka ba prison e ya kana masumu soko ozo azana monde à part azaka na camarade te azaka na ninte tout temps na eza bible ou prière kama moto azola kisanga nzela tika kindumba tika masanga tika kusaba ninga mabe tika lokuta eloko ezo sala nga quand même bien na umela na mukili na umela ka bajuna ngepusana naza na problème na mutute na boya ye po na ye pa no totonga ka bato finga ka bato oyende dans le système système wana ndeti ya bongo si yende système wana pas de la forêt ouais on sona kenda ko ba ma boko pas de mukaya pas de prière et pas na biso pas de mukaya pas de prière pas de mukaya pas de prière na toza matanga melo ils ont empêché te bongo ça mais biso na moi oui na moi ni na pas de mukaya ngelo bani pas de mukaya mukaya ezali vie ya sanctification. OK na mna woni na chiluba. OK muka eza vie ya sanctification. Donc supposons que yondo zawa nous ana papa abali yo yope papa ata ke wapi aibike principe ya ngaza akangane makula pesa Jésus ma fongola. OK na bongo vous comprenez? OK soki pe ozotambola bongo bakanga yepo kanga soki okomi mwasa baningo zui mosinja kolingana basa baninga subino na bomba na théâtre za mingi oliko lingana ka babasi lelo momia bongos madame na ndako madame amwenda ngolo madame na parler à en vouloir ngate mais beaucoup ko lingana basi bino na bino ngana le kana x na pese exemple x nga pe no lingana ha fiwana wana tout na yo esprit na bino ezala be moke ngo kenda ka bo nga za acteur de formation zati na robina we bongo so eze bibi pour soi pamba na robina yo oui na bayi no te bongo na biso olobaki am tant pas qu'il va prophète sur ba ABC ya mon papa pasalanza kaza l'esprit de moment avant comme na mabolo motonga na ito yambani na iso bongo si ya dadia zati we eze bimbi olobaki tango boyambani bongo na yo kikati na nganda bakosa ngai te okosa ngai te pale kama mutu mususu na itere nini bongo na lobi na yo tu vana biso mibale pasteur te mutu mususu te biso mibale na iso bongo na yambi ebembe ya dadia zati obandai ko regretter makasi ngabi oyo ba formalité ya dadia zati we ebembe bongo ba okosa biso biso tapolize ebembe ya dadia zati na lobi ya kukosi na yo ka biso mibale mawa mingi et puis ezui distraction dernier jour oh papa lobaki ni aya na mwasi na bana amona na kasute na luka kai na zwaka ite na benga mwasi téléphone to bengi yo na ngai bongo swada transport que no luka mwasi na kosa ke tournage mwasi na yamba téléphone te imo téléphone akaki mwasi oyamba téléphone te nazo na bengi mwasi na zuye ayebi ke na téléphone na ye na koma kombo nanga nga biso na bengi oyebaka nga yaka na ban yo za témoin de babenga kai tala ndenge ni kati papa tu sabete tu sabi biso bibali to sa démarche wana biso bina ngali me wanda jezo lekate benga ngalo bina zo benga bapena benga na suite obi obengi mwasi ne azo yamba te sukuna mwasi na yeko yamba ayo ko bano shida yake tournage yo to bitu bina ngalo tournage ni ndala santa beta ko sa ni na tournage papa ya na jai bai ka okufa ayebaki ne ayebaki ka okufa ya mwa linge bat bayo ke
okilema wate bato basunga ye te ayebaki aokufa akoma ekokima ere moko mpe bato yana ayebaki aokufa alingi bato bayokilema wate alingi bato babozwa ye kana image ya lisengo ya bien surtout na misu na nasombela ata mai ya pamba boyi nakosi te bongosi nazolia te osala boye naza nanga bien nasi nakomolia na misu na yo oyokotozobiso bafoto toyebiso bafoto te oza nango te eza epa na yo te naza nango te epa nanga eza te nazwaki na telefone na yo na telefone na yo namoni foto anga na dadi te donc naza acteur de formation nayebi ndenge nini ya kovivre na baninga nayebi ndenge nini ya kovivre na bato na public na nga donc naza na basentiment wana te ozolanda ya bacomédien loisir banini oyo ozoloba wana mais bato balobaki baloba mo ebele mais bato misusu bamona mpe loboko ya walesa yango bato ebele badutaka na ye parce que vu la réputation ndenge baréputation bapaster ekobeba mikolo yaye mpe banda mwa kala opaster boye kutu bandima ye te bongo ye nde bakoya kondima ye motu nyonso tu ata yo babudako mpe te na bato mosusu bamosusu baobi asaka kutu batretanga bamosusu mpe babudaka mpe bongo siti baboyanga mpe ozolanda eza surtout landi mambo wana tobeta mabaku tosambelaka il faut pas bouder opposer la mutu il faut pas critiquer opposer la so multiplier so pasteur Walesa c'est un serviteur de Dieu ndeko nanga Maxi Bondo ya yakia tanga ye oui merci aye ayakina ba des petits nanga des petits nanga o muso sa ki pede na muso sa en ça il singa dans la moralité parce que dadia ke vu que fait aux années pe lelo abino pas de morale na lobina e aye ko santé ngana pousi ba séjour nga pona témoigner munene nzambe ya évangéliste Claude Kabundu Walesa pona problème nga ko bota abanda concevoir te ne ko douter na pasteur abanda ko finga kutu alale ko finga aventurer ba pasteur abino wana bokanga makana ni non azonga ndeko ne mususu na États-Unis so na Canada ibise okoko meka yo kindo kitoyo nazongo ya lobi nanga bokanga na mutakisi wana ni mais mutakisi wana apesi bana nzambe na ye nzambe ya mutakisi wana aye ko lobele bakutana na yete lokola Maxi Bondo aza moto ya nzambe akoma be obondela aza moto ya nzambe parce que l'autre fois tango tokutana kini na frère Dadi na kati église ayambi Dadi abi bongosi na yambi mutu te oeze pave oui eza ba formalité na yambi ya Dadi te donc ça qui déjà mon way oui et puis tango a matin délivrance ba serviteur Diba papa Diedo ba ebisinga babi azan esprit de mort déjà mais bon avant l'esprit en écoute on m'a mebelé côté ça rappelle dit à famille entourage dans musala tout ça normalement après là soki mutu auti libanda à côté lio na kindoki vande komoko ya yo ya famille azana kindoki nda fungoli porte à livrer mais dans tout le déjà ça met d'amour au kufa c'est déjà soki bakoy ko livrer yo soki ozana biloko asata te na biloko asata ezani vie ya kindumba vie ya masanga vie ya kozala boye ba débauche tout wana sata okokima ye wapi akozwa wana na biloko na yemi akozwa yo pe na vie ya masanga atieli yo maladi alatisi yo maladi moko boye sata comprendre abelaka maladi boye nzoka nde porte d'entrée zalaki à partir ya ba faiblesse na biso nde ba porte d'entrée ya ba sate ya mais soki yo éviter boyi lokola évangéliste Claude Kabundu Walesa lobaka olata mukaya bamona kaka mabe muto ya ko douter soko moi muta komo bano soki mutu abandi ko lobaka presile ana amwa mabe ala complexe na ou bien moto na pela wana o nzambe la leo sikoyo abandi swalingi a critiquer pour bato baina yo pour que amemba information mabe ba histoire fondée de calomnie mutu mabe wana
aluka soit sika na yo mama alors azui mabe na ye alatisi yo oyo yo ye azui yango donc omonaka bato ya bongo. Alors bongo c'est pour te clore parce que on attend todosola sona baartiste ebele pour que bazwa conscience bayebake nzambe existaka soki mpe bango kuna bayebi oyo bango exista miso oyebika le Dieu la personne divine que Jésus-Christ de Nazareth a existaka. Ça fait le temps. Ah ouais. Exemple moko mwana moko papa moko maman na oteka mikate kana limité. Mwana na avandi na bwe papa moko aye ayebisi mwana na zwanzite bomali bata wana. Ko mwana na kibomona ke ko bomali bata ndoka ni mama na et sacrifice. Par après ba révélation eko bima mwana ko papa wana mutu atinda ngana bep na bomali bata. Yango futa encadra bantu na bana na église ba pastor tchara maboko. Ezo sa pasi bandeko. Soto lo baboye po to batela milimo ya bato etikali. To interpeller ba o batikali ba zongela na makula nzambe ba sa ba. Ozuwe don mutu apesho po bato baye ba yo nganga zaki te ki se zaki te. Sika bolingo nzambe. Yeba ko batela depuis année wana ya 2098 te lelo naza. Bongos kaka. Naza bongos. A changé. Mais bon, pourquoi seulement Baptiste, Poto Clore, Marquis Ngangeli, Dajuna Bissak Seboa, pourquoi seulement Baptiste a miné, bon, c'est qui s'akabiso, toké na mindondo, azaki formidable na scène. Tozui Chico Pululu o kuta tika biso na ba santile loto tozana posa Chico abota mususu meto yebite toza ya Chico wana tozi so susu kintomina o ba vantane kwa ba bisengwe ay bisengwe yeka kaka boye soko fanyine ozo seka kaka adabo surtout yena Gabriel basona ka papa basona na bango te ya dadi yo le kaka yo sa soki na lobaki yango nasali mabe te soki na kanisi susu molimo neza na kimia nzambe moko molimo na ezala na kimia parce qu'il y a des témoignages à battre ko témoigner artiste mo ka témoigner lobi et soki ba na boîte besoin entre artiste ka pour na to chabinu kaka fait to l'accepter comment est-ce qu'il était dit Kambala sur na boîte parti mon frère ego la boîte ka na akomi ko luko soka libanga ne koti dadi kitambala ndo luko non benga Disengwe. Oh là là, l'artiste ne meurt pas, l'artiste a fait une œuvre d'Adi. Nango. Atikali nelo kwa kombo ya nouveau né. Ah, botami sika bonzambe. Kombo na ya jouer qui na pièce tout de jouer nouveau né. Beba sika. C'est triste en tout cas. Alors, bongo, c'est un artiste, comédien, nous sommes balandi biso, parce que la témoignage est ça. Marambo, la prophétie, et bah, tu vas croire ainsi dit l'Éternel. Tu vas dire, ma prophétie, tu es bon. Bakondima, oh, et que se accomplir. Nde bakondima, ce que ba prophète ba elle. Pourquoi bateau va sexer, bateau va na sexer ne ba ok, nous va salamon combo. Ton moniteur am suso, QQ. Est-ce que boye bité que ndenga to paraître na télévision ba bondisa biso. To longwana no wana. Parce que tozo la kisa misala na bango na télévision. Ba ko separateur ba bondisa biso. Yeba bien que mutu nyonso asaila kanzambe ya solo. Comédien wa zote ya société. Wa zote ya social. Abundisa maka parce que des mots aza derrière ba comme yo bimisi to o jouer rôle la faux pasteur o la kisi misana na télévision yena monde na ye a osepela ba kotinde loka makamo soki ba kuto na faiblesse moko nde ba koti ba jure bande ko ba comédien liwa ezakaka ezo ronde ka place na eza na mboka na bino OK mais au nom de Jésus za souté mais tous ont des conscience pour tout kufaka te liweza pona mutu nyonso mais tozo kufa trop tôt et puis brusquement la nzambe atinde pa na biso nane kokite tozo kufa po to boyango to lata mukaya to se discipliner to lingana président Masumu sensibiliser ba comédien baya to solola ka basi na bino pe ba ofinga na président oyandeni to ya problème te so mutazo finga za faiblesse na ye to sambela pona ye eza faiblesse so ko monika mutabande ofinga na ba internet eza faiblesse eza mazolo ba ngambele azo finga ba président ba leader bondela pona ye parce que acteur de formation groupe na ye ko s'occuper na ye soki aleki na télévision azo finga net ngazo na kena fingi Masumu maintenant suspendu be révoqué par Elombeti
ozomona wana balekaka na batelevizio bifingafinga wana babimi babendaki engulu lokola elongi ne emonani akomi mpe star mbaa moko bakomi ofinga lokola internet eyambaka nyonso. Alors merci beaucoup Bongo na ba révélation PC belé, merci na batutu balandi biso afi mayambo azolela dati qui dit Kambala a fait benga na téléphone mais non ici on peut pas tout ça là mais bon c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprit et nazui âme il y a on a biso frère na biso ami ba qu'il est déjà maman mabele azobenga Bongo aussi kende na dadi na église Janifa ibangona mwasi na ye nzamba pambola bino et après dadi akei mais tout monde ndeko na biso mora kufi miso tingiting est-ce que bozo mema peut-être na prière non toujours ça gagner na prière OK toujours ça et bon faut tout le monde a tingiting parce qu'il y a des gens obenga bazobenga belé pour la santé là ko tika biso be komi te akotika te azali lokola azana nzela ya poni gloire à Dieu azali akomona soki demo akangaki miso wana nzambe azali Christ baboy akufi miso kapa maboy ba iloka tinga comme avec je vous dis la vérité tous les comédiens ceux que zotambola kana na sanctification au moni okomi na problème il faut se repentir au moni repentance ezali délivrance très bien soki oyebi ke na bima na mobali ya bato na bima na mwasi ya bato kelelo eza pasi po moto akende oyebisa yo okende pa na ye ke na bimaka na mwasi intel alimbisa yo ekoma bitumba bokoma na banini yo se repentir kaka na mosala ya nzambe moko lobi te na bimaka na moto aboye nazosengaka mawa nzambe lokwa nzambe amawa et puis faut conseiller pe bana o bandeko mosusu beskizinga na koma beta bana bafilm su bazoya na monde ya théâtre bazotambola pe moi bien peut-être banvoya bino bapeur d'entrée belé parce que wana banvoya Satan parce que comédienne ou azan comédienne il y a formation azan objectif puis azan éducation ya groupe naye vous comprenez ce qui ozu bazwa de temps ya kozwa formation et président Masumu nzonzingi yango boko kozwa biso solution teke ba acteur ba osana nzonzingi na bazwa na formation ba kota na ba groupe parce que bozo tozo finga mingi liwe zo kota pona ba mususu ba yo fungola ba soko mi mo bonan penate bazana na vie ko fungola ba porte parce que tant ba fungola ba porte au fait tant ba fungola ba porte wana virus wana nyoka koti abando bomaka toi et puis pas ça peut être bango mo bazoka ba grand nom et puis ba grand nom bozala distraite petit kali ba biba biso c'est biso Satan abondisaka biso totika na makolo nkolo Yesu mangoro koto Jésus Christ grand prêtre nkolo merci grand prêtre nkolo les dieux de ma famille. Je dis un grand merci à De la Nation, Tonton Banda, merci à Pichou, Mangayaska et merci à Herman Amporio Garçon, Marquis Sangangeli, Marquis Sayadadju, ya Kleboa, ya Mwindo, Mkola Zara la mode Gondo. Alors, les Lara avait d'Adi, na papa. Ngangeli Francis wala bonne guérison et tout ça à Sydney balai ça et pas abisso Jean Willy Yaba voilà hôtel yambara biso moi de trop na bongos le bive na biso viredo yambara biso pela na 50 ans to kota to ko seka ko bima biso pe to ko seka da jure éviter tout ça mode matanga comprenez to bungi et ko empêcher biso te to pesa mbote na bato ba soutenir biso bato bazo compatir na artiste comédien José Mampouya et de Monzati qui a passé vraiment ébélé et je dis encore un grand merci au général John Chibango merci na ba tutu bolinganga ba contre molé ma tout beaucoup fondara ba histoire beaucoup ba ça la bino bien so kobi we ba bino pe kala minute ah biso to luka nzambe kande ya luka nzambe na ya walesa ngape na luka nzambe ya Michelin Chabani na luka nzambe ya Peniel Bongibo merci na ba yo to suka na biso ka wana. Mes condoléances famille ya Dadi Kitambala, mes condoléances na famille artistique toyebaka nzambe ye moko azwa lokumu na circonstance nyonso tozongisa matondo epa na ye Maréchal Ramon nani Mama Bobi Tiffany Dangwe Sœur Lily Akele et puis Papa José na Maman Bienvenue Saraive Stéphanie na États-Unis, Herman Kasongo et puis Maya Kangu
meta mpinga bandeko nyonso banyango banyota vumilia nzamba pambola bino tous ensemble beau soutenir famille ya Dalili Kambala. Qui va combien Bungusi? Oh nakutaka na ndako nena monaki 5. Ba kolikoli déjà. Ah bilongi ya dadi. Et puis na mona moko ya muke. Nakolo baba 6 fuza. Na mona moko ya muke. Te o na mona ki 6. Baba zipe père na bona ki boga ki père na bambinga. Ah na ya muke o ya botina mama Zizelo wana ya suka. Oh là là. L'idée d'orphelins, alors rendez-vous na famille ya Dadi Di Kambala. Maman Gisèle soit toujours forte. Nama Bondeli et Nzambe à Lola à côté kaote artiste comédien car net toloba ne bande na sommaire émission que ozonga la makola et Nzambe a besoin na bilo a besoin de bokenda quand to kenda bokenda bon ba distraction pas moke malade mais vous pas c'est vous to yeba papa oh cancer oh maladie oh boy bon PC poison dans maramwana tout vraiment il faut cesser en 2020 oh maladie oh poison masum sur les mingi de côté ba poison et côté kindoki et côté jalousie et côté maramebele en bozo ba porte d'entrée et professeur le 10 le lot déjà 2 je crois que na 8 ce que ça na distraction na 8 wana peut-être aux na 4 alors tous on makula yesu parce que le temps soit mauvais racheter les temps sont mauvais et merci beaucoup à vous tous ceci mon rebete li ba ko yeba ke to na kana parce que ba kende tous ces blessés mo ko lela mais non tous se révolter oh là là on na sambela kana ngana église na ngai ya ngame mabiso na église na bango te to telemi suko ensemble to bisi Nzambe to boyi trop c'est trop c'est ça ah ouais to bekisi église na yo te eza lokwa campagne to lito kata virus wana et bola wana côté président Masumu yo kota pe mabondeli makasi ça la presse et ça biso bien soit la presse to yeba remédier par rapport à Mahambwana to soit bien président et merci beaucoup à vous tous au revoir.